Ingeta, la famille Bokota, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, yakoinda nde yakoinda, yakobeba nde yakobeba, yakosala somo nde yakosala somo, na ndenge moko yakosakana teo. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya kobetela lisolo ezali tokoya, soki ya kobetela somo ezali tokoya toujours et encore. Toyaka toujours soki tomoni ke makambo ezali ya kolobela ezali ya kobetela pe lisolo ezali. Lelo toye na dossier awa ya jibe mpia na bandeko nanga ka ndenge makambo ezokendaka, ka ndenge eza ya koinda, ka ndenge eza ya kobeba. Nga na yebisaka bino toujours ke soki makambo ezali nga na ovanda na nga kimia te. Awa toye na dossier ya papa chéri, bato nyonso oyo balingaka jibe mpiana soki bozali bosalaka signe de vie. Na yebisaka bino toujours ke nga na yaka awa pona koya kofinga mutu te, na yaka pona osala analyse. Po soki mokili lobi, soki ya somo ezali, eza toujours et encore musala na biso ya koya kopanza nteke. Boya kofinga nga teke no, mama Étoiline, ba mususu ba ofinga nga ndoki. Soki ofingi nga ndoki, seke nga na yo topumbwaka nzela moko. Parce que na koki kopumbwa nga moko te. Donc soki nga na zo pumbwa, soki nga na zandoki, na yo nanga biso nyonso topumbwaka. Eza bongo. Avant na kota na mozindo ya dossier ya papa chéri jibe mpia na la famille et kozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information seulement. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonna ka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Étoiline Inès TV akobandotia ka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer sur notre devoir, oui bien sûr, eza toujours devoir na biso, mais eza pe devoir na bino ya kosale la biso ba partage. Makambo boye ezalaka toujours bien po ebonga kape. Au sala ba partage parce que tant bo sala ba partage et ko permettre batu o baza mosika baye ba nini ezoleka nini ezotambola côté ya jibe mpiana. Makambo lelo toye awa bandeko nanga eza kaka dossier ya jibe mpiana na Vital Kamerhe oyo esalamaki na feti ya Daida. Bandeko ba audio euti kobima. Makambo euti kobima jibe mpiana bandeko nangai ekomi kosala pasi ya makasi. Naza awa na ba audio ya somo, naza awa na ba matière ya koinda, naza awa na ba matière ya kobeba. Oyo ye kobima na kombo surtout et encore ya jibe mpiana. Eza na ba makambo mosusu wi tokobomba. Eza na ba makambo mosusu oui bien sûr tokolinga koloba te. Mais eza na ba makambo mosusu si faut que to ya koloba, il faut to loba. Po tokobomba ti mukolo nini. Toko garder yango ti mukolo nini. Ya koloba soki ezali eza toujours important to etolobi. Ya kobete la sete ezali eza toujours important to etolobi. Ya kosolola ezali eza toujours important to etolobi. Ekendaka pe bongo esali makape bongo. Na elibino ba audio nyonso oye uti kobima dossier et affaire jibe mpiana na Vital Kamerhe. Bandeko nanga. En tout cas sans plus tarder na otie la bino kaka bolanda ezala teke non mama Étoiline Inès TV nde alobaki kana lingana nga ba bluzo ba er mosusu te bolanda bino moko boyoka bino moko makambo awa ndenge ezobima ezala teke non mama Étoiline ndoki boya kofinga nga ndoki te mais bomifinga bino moko na ba commentaire tolanda la famille et on se retrouve juste après. Humiliation mobile ça la passe to boti bana mibali. Allô bonjour. Bonjour Mama Kongo boni. Bien papa. Mama Kongo mamozolo ba oza na raison makasi. Bato bako tela jibe na loyengi.
talaka na feti wana amila ko mopia kamere ba bise akata feti azolesa kamere est-ce que si talongo mona azolesa kamere gâteau na feti wana jiba zomona ya jiba bimiyuma ye jiba daina mwasi ni wana pwani bakutse bona amida te mwasa dakia na pwani bakutse bona amida te amida olinga te mais yo jibe kamere ko mosi motina lipeka do ki tse esprit mona wenya ndeni jiba de esprit te jibe elo yo se lokoso ya mbongo lokoso ya mbongo ndio boma jibe o asepe to akumisiana ya seke esprit ya ki yuma ngaso na kabweno makongo na kuno mona mbala ata de seba neto bota ti mbala ko sona niko gazo secret pour son portrait to gazo zena na Brésil secret mais jibe do ndima do ela bena yuma ya yuma au numéro 00 ezalaka te na fait to na amila do pia kamera babez udi bomba balani ape ba bizu azolisa kamera gâteau asimi gâteau azolisa kamera yo jibo do tala après kamera ya do simona lipeka do ko simona lipeka ba kitso esprit mbana no simona lipeka azobu ya omono ndeti loko te do jibe bena mama na zoba mama na yuma dans ce tout le côté na biso bien grand esprit na wenge wana ezaki nango wera jiba za esprit te jiba za esprit atamu mama kongo na zo oya soni eza bena soni na nenga mwa mobali za soni même nga no tuma wa papa ataku tu bosala ka biso ba mabe ngo bozula ka biso ba mbanda mais humiliation mwana mobali sala ka pasi papa en plus star un homme connu hein un étranger le la caméra aye ko kiti sobwe na feti ya mwana no moko mbila bela emba mbanda za lise mbanda ki okokufa mabe omoni posona nzoto na mbebu na yo ezaloka mokonga konga mbiso mokonga kamere abimana leki na ye mwasi ya José Makila bala leki ya kamere azalaka rwandaise kamere abimana leki na ye po epo ba rwandaise andenge wana babimaka na bango na bango akenda kobima kamere anyata plan kamera utobala lisusu mwana 17 ans ala basimi balateli bango na bapartement comme ne Zizel kamere merci na bandeko na ngai ya INC parti ya bakolabo mais merci na ndenge bokomo informer biso to dénoncer balobi wayambo to lembi moto wana mwana ya kamera la panda ke pa jibe mais tango so avandi kuna mwana jibe abimelake na string to ebisi mama ne na kosani taba na pondu mboloko na lion na kosani c'est ça yango toleki ya tolobaki tozomona ba mama moko akala bapakolaka Aspeso Savo Rewar Rexona Savo Suringi ba mama kala il est déçu batali beme eza makambo ya bato bakota te atali babi ah quelle humiliation. Beaucoup de Congolais bah c'est pas une image wanate. Alors on va pas venir dans le média faire semblant de dire que oui félicitations elle a réuni bamiba liboye kuna liba laissé koufate tététété caméra montia jibe passe baza bambanda confirmé pour wenge woman ataka jibe. Laissez les morts enterrer les morts, me taper ça caille financièrement force. Vous parlez de quoi? Je vais faire monter que des papas, s'ils veulent dire quelque chose, mais image Joana, j'ai pris pour notre star, Jibin Piana. Niveau oyo ba memie na sa mai, te balou ba fait quelque chose. Bobotana sirène des eaux. Banana bino baza ba outi nan trai ya vraie sirène ya ba hindou. Faites l'effort. Voyez hein. Moi je suis parti mais habité soya ba papa mutuma ko koloba. Caméra qui ko pesa imbo te pa beta.
Ye papa chéri. Ye papa chéri. Ezalaka. Wenge. Wenge ya sopani. Jibe Mpiana mokonzi ya ba Wenge souverain premier sultani. Sultani. Salvatore de la patria. Mais c'est quoi Vrai noko ya noko atimba na 1. Akoma na 1. Bolinga Saniel ba fita kamé longwa. Ozwa mwasi na maboko na nga. Pona mbongo na yo. Na obotoli yo fortune. Nani arrêta na minute? Kinwani. Ah, c'est papa chéri vit très bien. Ok. Nani arrêta na minute? Est-ce que moi ça va s'appeler na Kinwani? Non solo na ninga foté. Papa chéri panda achaka bibi Kinwani ria ya toleka. Ozwinga mwasi na nga problème ezate. Nga na ozwa yo bomengo o mwasi na nga landaki. Abenda ipenda ma. Abenda makambo, abenda. Bonjour tout le monde, Libala Yadaïda Kamering Toloblengo Nano. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la salle? Jubin Piana, papa chéri présent, Vital Kameri présent dans la salle, maman Amida n'a pas invité Nyoso. Polémique est dans la salle. Il y a salle plutôt. Oh non, Vital Kameri Azali, ah ouais, si on a côté mon papa bon. Tu as vu que papa Moboti, le vrai papa Moboti. Et Ali Jubin Piana a terminé le cas. Papa va présenter, va yambier et tout et consort. Mais Kamere est sage aussi qu'il est. Mbiaka Oyazali a telemi avec féliciter papa Moboti y a Daïda Kamere. Ah Jubin Piana, en tout cas félicitations et tout et consort bonabo. Maman a mis d'à côté à Ota Yindu Sanenge Okende. Ce que tout le monde va dire Mopanzi Wana. Basala on dirait basa neti moi genre et aussi bango botika songi VK Ali pacificateur abala maman Amida na passé na yozaki première ligne là qui na Jubin Piana o esama ke salemaki siko bana papa na bango Vital Kameri papa biologique na bango Ali Jubin Piana où est le mal siko bayambani ba binemite quand même donc on la bino révélation ma casse parce que cette vidéo on a la bino awawa et là makambo ya kafu bozwi basi ya kitoko liboswa na Congo sa Congo boninga bozwa basi te soki Congo na te ba Kamere okozwa mida te Kamere bata jibe na yo y a pas match Jibe leki on a boga na makambo nyonso oyo kozwa parce que basi bayo kakate tala poso ya tala elongi ya Kamere tala elongi ya Mboso tala elongi ya Félix tala elongi ya Mbemba tala bango baoka ba monstre est-ce que bientôt dans la logique des choses est-ce que tout la dans la logique des choses ami d'apena ko linga Kamere on na batu mbalo azoka wana parce que ba batu. Le calme est bon. Faut être calme. Calmez-vous. Hein? Tension, ça va? Glycémie, ça va? Cholestérol, c'est bon? Le calme est bon. Voilà, de retour, nabandi ebela batuto chikolanda awa ba propos ya batu ebele. Ezana batu ebele o baye koloba dossier et affaire Jubin Piana na Vital Kamere. La famille gana ko changer position nanga te na utika la kandenge na osalela analyse oyo. Depuis ba makambo oyo ya libala Daïda o esalimaki depuis tomona ki présence ya Vital Kamere ebele plutôt ezolobama concernant Jubin Piana. Ezana batu o ba fingi Jubin Piana, ezana batu o ba beteli Jubin Piana maboko. Moi, personnellement, je suis parmi Batou Oba Beteli Jibin Piana Maboko. Pourquoi? Parce que Jibin Pianaza, mobile moko aza civilisé. Aza civilisé. Bomoni, yango balobaka toujours, éducation de base, ezalaka toujours et encore important. Boyebi eloko, napesa bino ka adage moko. Moni mboa soki allié biloko, abwaki yango, balobaka nini asanzi yango mbwa kaka soki asanzi biloko azongelaka pona kolia biloko wana te. De la même façon avec biso bato mutu soki olie biloko osanzi, je ne pense pas ki ata soki oza na nzala ndenge nini ata soki ebimi na monoko na yo
solo oyo ebimaka na biloko osi osanzi epesaka lisusu apeti ya kozongela koya kolia te. Donc na cadre penza ya JB Mpiana, cela prouve aussi que JB Mpiana azalaki na Amida Shatir bolingo sila. Tango bolingo sili, c'est fini à changer na ye histoire. JB Mpiana penza na Amida Shatiri basi ba changer histoire. JB Mpiana asi asanza déjà Amida Shatir. Aza mama ya bana na ye, alingaki ye, ayembela ye, me bolingo sila. Azo se focaliser na ye na makambo msusu. Kande bato balobaka aza na basi kilikili, azo se focaliser na ye na basi kilikili. Mais na bolingo Amida Shatir esi esila. Bomoni mobali oyo asalaka jalousie ya kozanga mutu na makolo. Aza mobali oyo azalaka ka na bolingo ya ex mwasi na ye. Un vrai mobali oyo deja si asanza biloko. Akomi koyoka biloko wana solo. Akotikala kozonga teke na kende kolia biloko wana. Ata soki biloko wana aspect nango ezolakisa kitoko, mais aussi longtemps que asanza yango akozala lisusu a mesure to na ba capacité to na appétit wana akokende kolia lisusu biloko wana. C'est de la même façon avec JB Mpiana. Alors pour la bande mosusu o bozo finga JB Mpiana penza azaboy eza kozanga maturité na kozanga sagesse, parce que mutuni tinga naza na maturité ya makasi naza na sagesse ya makasi nazo appuyer JB Mpiana. Azalaka lisusu na bolingo na motema na ye pona Amida Shatir te, yango ye kosala ki ennemi na Vital Kamerhe na cadre nini. Aosala penza ki jalousie bazala bambanda na cadre nini. Amida Shatir avant azala mwasi ya Kamerhe, tango bakabwana na JB Mpiana, azalaki mwasi ya Didi Kinwani. Mais si réellement moni mobali soki alingi asalaka tout mwasi azongela ye. Si réellement JB Mpiana bolingo na motema na ye pona Amida Shatir ezalaki bazonga na mwasi na mobali. Mais tango libali kufaki ya ye na Didi Kinwani balingaki bazongana. Ta ezalaki, mais bazongana kite pona nini? Aboaki sa pona nini? Meka lelo oyo aza mwasi ya libala. Tomoni pe bandeko mosusu balobi Amida Shatir pe abando sala siama kopesa pesa Kamerhe ba bisou kolesa kaye ba kek. Mais la famille, wana eza na tira Amida Shatir, ce n'est pas la première fois, ce n'était pas même pas la première fois. Ya komona Amida Shatir azolesa Vital Kamerhe ba kek. Amida Shatir tomona kaye partout bakindaka na Vital Kamerhe azalaka toujours na ba agitation wana Alex na ye mokili ke non ye azana ye mundele bomoni ba mindele bazalaka soki baza bisika ta bazotambola na nzela ezalaka ka ba bisou na ba bisou air nyonso wana eza via mindele air mosusu Amida Shatir pe alingaka kosala bongo bato ba sentir ka ke non aza mundele. C'est comme ça. Eza teka bando salango pona koyokisa JB Mpiana jalousie jaja. Ce qui réellement JB Mpiana zaki na bolingo Amida Shatir, mais tango libale kufaki ya Didi Kinwani na Amida Shatir balingaki bazongana. JB Mpiana za mutu moko charisme, ayebi ko comprendre makambo, ayebi ke non bana oyo bakendaka na ndako ya Vital Kamerhe azwaka bango neti bana na ye. Soki JB Mpiana zalaki te azaki akokufa, mais mutu alingaki abokola bana wana elingaki ezala Vital Kamerhe po Vital Kamerhe mutu abala mama na bango. Basalaki ennemi na nini? Yango bomona bamibali ebele lelo o bazanga charisme, yango bomona basi mosusu omoni yango balobaka toujours eza na basi mosusu il faut baluka ka mibali moko bazana mayele, parce que un vrai mobali ou azana mayele na mutu aza mobali moko atambolaka na charisme. Ata soki aza oyo ka jalousie akoki jamais kolakisa ngo na public te, akosala semblant. Mais soki ezaki ba mibali mosusu na minute wana elingaki ezala somo na feti ya mwana baby, mais tala moral o JB Mpiana azaki nango pona koloba ke non ye aza mwana mukete aza mukolo. Ye akenda ko diembela bana mikete adiembela ka mikolo. C'est comme ça. Boya ko finga JB Mpiana mais bo finga ena soni. Bo finga penza ye na soni na ko zanga penza mayele na mutu to lo bango bongo, parce que batu o bazala ka penza na mayele na mutu ba ko finga JB Mpiana te. Et d'ailleurs boko ya ko betela ima boko. Boko ya ko loba papa chéri yo penza na charisme numéro 0. Ke boya ko finga papa chéri mais ko zanga mayele na mutu. Bozangi pe charisme bino moko bozolo babongo. Bozangi pe sagesse na maturité.
ezaka pasi pe mawa babilo mosusu bozoloba te ke no mama Étoiline alingi koloba eza kolinga koloba te mais tooloba réalité tooloba vérité tooloba makambo ndenge ezosalema ça n'a pas de sens boya kofinga jibe mpiana ke no azangi maturité pardon bad voilà la famille tokomi na biso na suke bo mtoko ya kofinga nga ndoki awa ye moko ndoki mtoko ya kofinga nga zoba ye moko zoba eza bongo donc ata soki na répondre na bacommentaire na bino te mais oye kofinga nga omifingi yo moko ofingi mpe baparent na yo parce que baparent oyo bateya mpenza bana na bango ndenge ya kovandaka na société bateya na je ne pense pas qu'il y a un parent responsable akoki kotinda mwana na ye akende ofingaka na public tomi pesa respect ya kosala commentaire na yo na ndenge ya bien koyaka awa mpona koya kofinga nga te naza mwana na bino te s'il vous plaît voilà tokomi na suka ya partage na biso grand merci na ba oyo nyonso balandaki mama Étoiline Ines TV merci na ba oyo nyonso basalelanga ba partage merci na ba oyo nyonso babengaka merci beaucoup merci na ba encouragement na bino que Dieu vous bénisse surtout et encore abondamment suka na biso yango oyo permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine ciao.